Bandeko awa vraiment kino sikoyo DSV toza heure ne toza 2h43 oyo deuxième bateau katisi lisusu bakare katiki na se moni toza na 4e niveau bateau yango oyo bato lisusu bafaze kuna ofilme bateau oyo bafaze kuna mpona kolakisa ke non toza na kati ya bateau moni bandeko ndenge bafaze tuna moto abeti phase na marque na ye donc bato bafaze na kati ya bateau soki tokomi na ngambo kuna nde toyeba ke mutu na mutu alamuki po azwa kare na ye adie lokola nga DSV nalalaka te sinzeli ya peuple yango monike nafandi nazokengela bato tu bafaze miso eza koswa me naa na shwa te ilfo nakengela po tozobundela mboka partout ilfo tozala vigilant tokolalala pamba te donc toza na bato yango bomoni bato balali en tout cas merci bolanda nga kaka ndenge na baimage tozolakisa bino kaka mboka tozotambola vraiment baimage yango oyo okomona wana na se ndenge na se wana vraimen bato ndenge ezali na se nango toza vraimen donc eza monene Titanic eza lokola bato oyo eza lokola Titanic moni bato oyo eza lokola Titanic bato na se bazomatamata biso mpe koto na likolo tofandi kaka bana mai bafaze tozosimba nzela tokende mobembo nango eleki bien na mboka ya Suède eleki très bien sikoyo nakoti Danemark na bimi nazokende sikoyo Allemagne en tout cas merci kaka courage kaka ingeta